eyindi eza 12 Nata mwana moto, kasi moto no transport na seke da rapi. Mais na kosombela yo car, na kosombela car. Oza basi comme na chasse yo. Moto kama ambono. la lion retire micro. Mais na frère mo parce que partout ça ben so tala ka komo. Mais Paul, on a qui chasse ça donc na oyeba munene. Na ndenge ya se. Obi matie na oyeba munene. Eza 12 bon me la parler. Zoro Kima. Zoro Kima. Mike Ebi, eza 12. Camion ye, voiture jaune. Yeyo. Allez, vamos, Archevêque, Marique archevêque, archevêque, okangisi zoro mabiale, archevêque Michael Okamba. Yo molimo, yo motema makasi, Michael Okamba, Lokamba. Michael Okamba, Lokamba. Archevêque Michael Okamba. Yo sali obeta zoro mabiala 12. Bo préparer moto, bo préparer voiture, bo préparer émission. Yo molimo, yo motema makasi, Lokamba. Mike Lokamba et Lokamba. Mike Lokamba, Lokamba. Mike Lokamba. Les Cambodgiens ozaki nango na zoro mabiala. Osali na ba mission. Osali okotimbongo. Lobi la Lyon. Siko to kobete 12. Émission faisait liboso ndako na yo. Pona liboso ndako na yo. Biso to yebi deja ndako na yo. Manike ayebi ndako na yo. Bakoza pembeni deja na moto na voiture rouge ya jaune. Bakozwa ketch mo bakoza nango wana. Yoko bande mission. Sima nango garçon moko wana koya master na biso yo akosala neti akota na émission akonfirme penza ke eza zoro mabiala moto bosala na émission akopesa mbote bakosolola akokota na émission akozonga na lipapa akobima kaka voisin mais akozala kaka na kati idéologie na biso zoro mabiala akozala kidiba yo luka kaka bakestion opesaka ye ye ayoka bilengi akontinue koloba soko monene nga kende kaka kata pesa biso signal kwesa micro to simba na sima na yo tango master oyo akozala pembeni ayaki wana akomona ye moto akopesa biso signal akoloba manike boya via ninga kende azosentir moi alimanika kodemare moto moto liboso ntango akokoma mbala moko voiture ekolanda na nsima ekotika na manike aforme mwa diskite moko ya 1 minute 30 secondes ali voiture kolanda na nsima cameraman yo ntango manike azoya filmaka na ndenge moko ozofilme bango me moto ezomonana
Tango moto ezomonana wana mbala moko yazaka kidi bazokanza filmer ekota na scène po Mike Lokamba pe ba image za pesa kitoko. Alors tango pe voiture jaune koya ndenge moko filmage yeba biso tokolongola ba image te tango ba okanga Zoro ekei Manike kuna kolakisa ba image akala soki ba kozana na difficulté komona ngo mais biso na Mike Lokamba tokokotsa image yango tokokotsa po Zoro Mabiala yebaki to betie 12 ya kitoko. Alors poso toki na poso ko betie 12 te ndenge filmage salamaki bongo atangi komba Manike de tokokotsa ngo te mais tango tokotisi yango eza penza po ayeba to pese 12 azwaki na Gloire Olangi na anniversaire ne wana ezalaki 12 te ezalaki 1,2 mais oyo azwi sikoyo eza 12 $1000 ebimi na poche akokende ne mobima ndenge azalaki akobetama te wi makokende akotika $1000 soki mpe azotya manevre mpo na kofuta yango akolala wana nsima nango akobima akotika $1000 akobima na corona ozo comprendre te archevêque Mike Lokamba Lokamba Mike Lokamba Lokamba oh Mike Lokamba en tout cas sala makasi au progresser na ba 12 bando beta. C'est montage tout fait. Akomi. Ah, Mani, qu'est-ce que la bateau a dérangé mission? On dit bien sur l'équipe, on dit que l'équipe, on n'a pas de comment. 12. C'est ça, Nina. Ozomeme bien. Na ba chroniquer stoko ba ba kombo film mana bango. Tellement basé belé na oyeba te. C'est na ko ba notanga ba kombo. Tanga na oyo. So tangi na oyebisa yo. Voilà, obimana grâce témoin. No yete. Porani. Obimana Karim Mokonzi. Ya botaka te na ko mekana risque. Sia. D'accord. Obimana Manike de John. Na draga ye ya boya Manike na mabe azana ngolo kola saki ya makala. Aha, siko ndo okanga. Manike sa mabende yo mutaza mabe odraga ndeni. 12 qui est bien. Manike par mbebo ozwa soni ni lève. Ozwa ne pana. Ana nzoto na te bien. Da ya bien mais pas na ngana Yo kapie. Azate. Ngana kaka nde belle sœur na ye vienjora. Wana nde vraiment baguna ngai. Manike na misuni. Ndio aza vie. Abiye ke depo azote. Okwei na mutambo. Asubaka ya kugunzama. Asubaka aza lokola yo. Loba. Aza na balolo. Déjà tu as litoi. Nzoka tobimaka ne déjà. Bobima dala venjora. Loba. Wawa. So moni mba musu na yaka wa tolesana mbanga na vienjora. Tobimaka déjà. Siko Manika boyane, est-ce que so muta boyine bolingo fuba ndo fini fait. Manika za pembeni wana. L'autre fois le base keko tout ça au traité bon c'est une mère de la famille ça là qui te vote vie. Non mais ngana tcheli toyi. Aboyi akome ennemi na ngai. Zoro Mabiala ba piéger. Kopi na ngai za ya kofinga, kopi na ngai za ya kofinga. Okwei na mutambo. Voilà. Et bien mon boy qui vient dans le bic a dit cop na ese ya kofinga cop na ese ya masolo siko vie tout ça la ba preuve non vie les news obi keza fi mo tonga ki palanga a dit que non vie non tanga kombo yo tanga kombo vie succès hein voilà vie succès makasi oh tu ba jeune bango batu na bango voilà. Bonsoir. Ça va? Bazolexo ba air ba piège. Un journaliste mais osa ndeko na ngai quartier parce que la za wa na ebia mwana na lobi. Mais comme on est venu à cause de la Kina wa toi ça qui dit. Ba kolia $1000 ba kabula. Piazza Kindo ça veut dire 5 mois. Et 5 jours pardon ouais, y a on a invité parce que ba bébé ba yambi tout ma fait tant que vient parce que Manika Zoya. la femme ba to ba pesa ba coup de pouce pas mi ba par ba Bazolexo air piège. Asala biso nyonso. Nous avons opportunité ya okoma bangola. Ya beta tout na ba près d'ici. Na la kamuna moni bena ka. Yokane malabo manta ba bazokosa e. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyoso, ya Elengi Yakomba.
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.